Emeli Patrice Lumumba oyo baye kokunda wana. Est-ce que ça yango? Donc lino oyo bamemela biso. Lino oyo bamemela kibino eza yango. Mondela azali ko changer système. Ayebi ko éliminer histoire ya ba Congolais ya ba Africain. Lino wana eza yango. Lino wana eza ya Lumumba te. Pe ba bomba paye te. A journaliste nazoloba naza kozonga. Soki lelo bato oyo basilisaki musala ya indépendance. Soki lelo gouvernement congolais atangi mikanda oyo belge basinyaki na prison ya Ikafela te. Congo ekotikalaka kozwa solution ata moko te. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Chizo Pinda, Daimana, Chido Twendele, Nakila, Tokotongambo, Nakoleka Kitoko, Kikabu, Congo, Yapakulu, Congo, Oiti, Congo, Yaluzolo, Congo, Betoke, Fulu, Sange, Betoke, Congo, Lange, Jaji, Kumaja, Kashiri, Nono, Wakutika, Jiji, Wakushira, Milongo, Yetu, Chemelele. Mbote Mokili Mobimba Kokoriko Soso Leli, c'est-à-dire que Misale Bandi Benga Papa Benga Mama Benga Bande Konyoso Yebisa Bango Bakota. Le rendez-vous de tous les jours à partir de 14h05 Bon Arabiso Belé Bozaki wana déjà Belé tout le monde ba réaction na bino Kotunara tunara déjà au parleur Zanengini Yango et Bandi et Sikawapi Boye bara vérité tozawana pona ko telema pe pona robundela o ezali mabele na biso Congo zalaki ndenge nini Congo Brazzaville le loto boyo kaka ezali pekaka ya biso Angola oyo toyo kaka Angola eza pekaka ya biso Gabon ya biso Cameroun ya biso ezali monene tina nini to robundana entre biso na biso to comprendre que Afrique ezali moko bozora ba vérité awa merci na bino nyonso na confiance bozora osala biso Mokili Mobimba parce que vérité ya mamboteli économie ya mamboteli politique ya mamboteli éveil parce que bozora d'abord na mozindo source ya makambo nyonso ezali spiritualité moto alongi na mosunité pardon na molimoté moyen alonga na mosuni ezate bolanda ramukendi to yambeli bino lisusu papa Lukelemba Équateur bayebisi biso que déjà to lekaki un peu na point wana mais Kimbangu aza mongo Mokili Mobimba ki tina ni bango bazalaka awa pona ko réclamer yango mais bande comme so peto yambaki batalisi biso que Kimbangu azali abima partout eza ba ministère na e tina nini bolanda biso po comprendre ma o le kana mboka alors papa Lukelemba aza na biso ambote na yo boni yo papa kimia depuis to kabwanaki nazana kimia na esengo pe naza kopesa ba congolais partout bisika bazali bambote na bango pe bafungola miso pe matoi balanda o na olobela bango eza vérité eza ya solo. Merci beaucoup Congo mboka monene dossier Maramboza Roinda bientôt au parleur na basakata bandeko mboka na biso za monene ba mystique tout ba mystère et belé spiritualité ils allaient tellement vaste to kansara ils a rabande côté moko mais au jour le jour la investigation tout ça au sala kalaté basakata to apprendre que mai moko ils pas basakata kuna souka de même peut découvrir que dans Équateur Maramboza il y a 2 fois té ndé ba yebisi biso que lettre oyo nani politicien nini o azali na lettre oyo ba mindele ba pesaka ba ko na biso na tango indépendance ko tel sabango que non beaucoup indépendant ba clause ba contrat ba condition nyonso que bino bozala boye biso to kozala boye si lelo non to tanga ba lettre wana te non to peto mona ba clause wana te bande ko ba biso que constitution to salela ezali copie coller ya France ya Belgique ya bande ko mususu ya ba paya ya wana to mona kaka pasi bitumba même na est to ko kosilisa te. Nani a lokamboka o eza ba grande question. Nani a découvert Mboshir a fait Congo Diego Kao bana bazota en classe les autres moni bana baké ko passer na bango ba examen d'état déjà hors session mais bazotel sa bango bakara makambo wana otobiso toza pe qualité papa Lukelemba Trokunda lokuta ya solo. Oui papa journaliste ya motu ya penza
nasengaka image wana me botiaka yango te pona nini. De mission na ngai bapesaki ngai mission oyo na ye pona kolobela Congo pe Afrika pona likambo ya indépendance depuis 1951 à 60 ti lelo lokuta na lokuta mais bapesaki ngai cercueil tango kokoma na ville ya Congo Kinshasa kende epai ya bapandi sango pesa bango message oyebisa bango ete batia cercueil liboso po okotisa lokuta okundai mais image wana nazosenga depuis na lekepa na yo otiaka yango te mais namonaka soki moto asengi tielanga boyo tie mais tielanga cercueil liboso okunda lokuta ça va partir prêter na habité de l'autre côté bande ko na biso soki image wana kozala so yesate peut-être que yango wana mais entre parenthèses ezaleli mongala ya solo azalaka ndenge nini Papa Lokelemba, est-ce que Mongala Azali moto ya désordre, donc moto ya désordre, pardon, mais moto a bomba à likambote et puis Azala brutal ton ndenge nito ko on peut ko ba caractéristique ya Bangala. Te nakati ya Mongala brutal oyo ya neti ko betaka bato ko salaka Mongala oyo penza Mongala. Po classe ya civilisation na association, classe spirituelle. Et si bato bazwaki o babengi ba brevi hein brevet to brevi brevet okay. Donc diplôme ya civilisation na association ya koyeba valeur ya moto ezaki ne na Bangala mais tango na Bangala biso to bangaka pona koloba te to lobaka vérité to bombaka te to bangaka pona koloba te po yango eza makila na ebandeli tango barabe bayaki ko coloniser bakoko na biso bakoko bazaki toujours brita babanga kité tango bersi pe baye même molar donc biso Bangala bato bamonaka biso babenga biso ba aventurier ni tout ça donc vérité babenga kayeka ka aventurier lokuta nde babenga ka solo mais na moment oyo ngana Mongala ya solo pe na oloba vérité na njo na koloba makambo ya lokuta te na sentiment te na yaka na télévision na banda kolobela bato to na ya kosenga moto te na zoloba vérité Mongala azalaka moto ya vérité po loi ya Nzambe epesa maki na Bangala mais Mongala alingaka sa na basi ebele o pe ya basi baninga pe basi na mibale ebele eza bongo to bongo bon pona basi Nathalie pona Mongala te ezala moswiri alinga pe azaka na basi ebele ezala muluba alinga gaza na basi ebele ezala mokongo poto mona kati ezate eka ya Bangala te papa journaliste to yebi bien na ba luba na ba kongo na ba swahili même molale ya basi po eza eloko oyo mwasi basalaki pona mobali mobali basalaki pona mwasi mais ezate eka Bangala réputation ya Bangala ebebaka ka na action ya muke oyo ka Mongala Bangala bayiba masuwa do ezaka koyiba te ezande o babengi courage mosala il faut na kende kotali sa famille ke mosala na salaki naza continuer na mosala ezate ke moyibi ezate ezande courage ya Mongala alingaka koloba likambo neti te kobanga te aloba vérité. Alors phénomène musupe za la rappel que baloba soki kotika mwasi na yo ki na mboka Bangala te. Par exemple, ça Maria qui est Moussa par Tamso Koluka mingi batika la rakuna mona boye asepeli na mbali mususu kuna ezakani bakata Bangala banzolo ko c'est dire soka kotelika na mwasi fo kanga maye to ningi nini fongola omoni na esika wana na mwasi oya yebi Nzambe te akosala eloko wana mais na oya yebi Nzambe azana confiance na mobali ne omoni eloko Congo toza kokufa pe toza kososola te ti lelo pona to yebi Nzambe te parce que lokola ngai par exemple lokola ngai mobeko bapesi ngai linga Nzambe olinga moto siko na okende kozwa mwasi ya moto na kene wapi soki mwasi atikali kuna eza buzoba na yemoko pona azaka na confiance na mobali na te bato na basi na kisi te bakisi ezali to boyi te mais il faut koyeba Nzambe kisi eloko babengi kisi penza etambolaka na nani na moto soki moto aboyi esili kisi ekosala te soki moto aza kondima eloko moko amabe ko komela te mais non ça juste beaucoup qu'on a biso na kozwa moi likasa mo na chino lolemo mamnyos na zolo belaye azondima par là toujours oui eloba makabongo esale makape bongo na ba oyo bayebi Nzambe te mais na moto ayebi Nzambe ko sa eloko ane ko simba te hein
soko okie ko sala eloko ane pa moto ayebi nzambe ko simba te ko zwa yeba nzambe ozolo bezala kisini parce que oui ko yeba nzambe za ko tosa mibeko po ba pesi biso mibeko mibale olingi nzambe olingi moninga na moto soki olingi moto ko iko sala ye mabete okoki ko zwa mwasi ya moto te okoki ko linga mobali ya moninga na mwasi mosusu te nde ko yeba nzambe yango wana il faut ko linga nzambe makasi nzambe apesi biso loi mibeko mibale linga yawe nzambe ya sima linga moninga na ndenge yo moko zomilinga awa lokola Congo to linga na kapete mais to monika ba église eza ebele tozokende ba église mais to sosola ne loko tokena na église te église eza école oyo esengeli moto ayeba lolenge nini akokota na bokonzi na nzambe mais lelo tozokende na ba église nyonso basakoli bazakoloba ezoto samate matondo ezaki parenthèse moko parce que elengao parleur yango yo likambo to yebanaka vraiment bande ko na biso misusu bazalaka ndeni parce que balobaka sozo sona na mongala zalaka un peu à distance pour akobimisa mbala moko leloko tunatongo bato babenga babi baza bangala baluba batetela donc bazalaka un peu chaud alors ils ont un peu n'engin beaucoup na biso sali c'est to yeba na batna bato bazalaka ndeni pour que to yeba ko avancer alors toki na côté ya rédaction to présenter bien d'abord l'élément oyo avant que to zongela papa na biso le kilim mama héroïque découvrir ça ebele bande ko balanda ki débat ezaki awa samedi face à face bangunza na bande ko kimbangiste bande ko ya kimbangiste balobi likambo que bango baza ba chrétien likambo Jésus Christ bangunza balobi que non kimbangu na Jésus Christ batikala kokuta nesika moko te eza makambo wana ya mindele ba équipe na ko dominer biso alors combat o ndenge ba financer ki l'église des réveils yango pe kotina ndenge ya côté église qui mangisi parce que bazo mona toujours le même sauveur eza piège place ko kanga biso alors de l'autre côté to moni ba papa lo kilemba pe ba bimi kitawala tintwadi beaucoup qu'on a biso eza ki véritable que oyo ba betela biso za lokuta tina nini boye bango susu awa tozana alors toke na ngambo rédaction esika wapi maman Yvette Kitenge bazo benga ki tala ya bana moamba oyo kindaki un peu ko visiter ba ndeko nyoso ba maman nyoso na cellule na ye na Kingabwa on regarde cet élément et puis tu rejoins tout juste après. Yinaki na mokolo ya le 7 mai 2023 awa na Kinshasa bande kokote oyo ya Kingabwa ezalaki opesi mbwa aboyi po mama Yvette Kitenge kitalatala ya ba mama motangisi motema malamu babota magana yango talati na nini akitaki awa kokutana na ba mama nyoso bilenge na ba papa na selile ya didek oyo kumba makaba kotoyo synergie de la femme pe bazalaki wana pona koyamba mama motema malamu mama Yvette Kitenge mama social bayambaki ye na ndenge ya defuate na yango azwaki maloba ko encourager ba mama que ba fungola misu ba vivre kaka na sopeka te mais bayeba nini ya kosala po ete basunga mabota na bango basunga mboka tour oyo likambo ya kopesa moto 5000 ezate lakisa ba papa ba mama bilenge ndenge nini ya koloba mbisi po ete lobi bazala ba indépendant boka ndenge lobaki. Merci ndenge ko se déplacer parce que mutu na mutu azana misala na ye na préoccupation na ye le fait akotika nanu makambo fale osala oya ko répondre na rendez-vous na pesi bino na merci. Na sepeni boza basi ya molente. Na sepena ka makasi so na moni ba mama bavandi bo epesa kanga esengo makasi. Esengo makasi. Denge pe ba jeune baza kuna bangonde avenir ya lobby. Na simana yango population tellement balingeka ye mingi ye moko apesa ki bango maloba boka ndenge balobaki. Mama Yvette. Lelo mama Yvette aye to sepeli ko to kati to ebi na ba projet ebele pour na biso. Mama Yvette bazali, orphelin bazali, papa ne pas na yebi tene nyolo papa na zana esengo makasi pour na moni présence na lelo. Oto zelayo ebele mama. Oza pena ba projet ebele pour ba jeune bazali, ba mama ba koko bilenge azali awa. Yango tozo zelaka yo to fungoli maboko to yambio na esengo. Tala sikoyo après ko solola na bango bandeko esengo o ezalaki awa ezanga lipasa po nanu bayoka makambo ya boete mama Yvette Kitenge kitalatala ya ba mama social a identifiaki surtout pe ba mama bayaki sika po
po te ba komisa ba kombo na bango ba koma ba membre ba bénéficier de ba formation ba oyo ba sana ba fonte ba kozwa ba fond na bango bande ko mibali ba koyeba ko kumba mituka pe ba kozwa misala tina nini ba sepela ki defoite bino moko bomona ndenge ye moko aza ko bina na bango ndenge aza ko sepela na bango boye nde ezalaka humilité ya boye tomona te mama Yvette Kitenge na bande ko nyonso ya Didek ba kisaka pe bande ko synergie de la femme boza na bino na réseau ko bina po moto motema boye esengeli bo batela boye kitoko. Merci beaucoup. Alors on va repartir encore du côté de la police. Ici kawapi bandeko bomonaki élément ya bakuluna bana kinseso na bana ya quartier Mbanzalemba ko papa na moko kutu babomaki ezopesa pasi likambo bakuluna o chaque jour to éviter to lobanini au parleur ezaki sur terrain et longo na le colonel Faustin Numbi o azolanda toujours ba ordre zoute pa ya le commissaire provincial le général Silvano Kasongo bolanda ndenge basaki ba patrouille puis ndenge bakangaki bango procès ndenge les cas qui est plutôt sont tout juste après. Pour présenter à travers porte-parole na biso ya journal lelo na mokola lelo pe boyoki ndenge batatoli pe bamonisi bino bana o bazo continuer ko déranger ba. C'est pour dire quoi? Bref, le moment ne peut pas s'hasarder. La police est maboko. Le commissaire provincial Silvano. Nous continuons à travailler. La police est là et nous travaillons tous les jours. Vous les amis de la presse, vous voyez que si vous voyez transport et tout, mon courant suite au monde qui est moi transport et ali, to bengi bino. Pour boire aux habilili. Si transport les athées, allez, to sangisi batouana, to tini bangona acquis des droits. Ces derniers temps, vous avez vu que tout seul au moins 4 séances, il y a une audience foraine, les Koulouna ont été condamnés. Nami Sunabino. 4 séances depuis le début de l'année, Tina Mokoralero. Et nous avons condamné au moins, il y a une quinzaine de Koulouna ont été condamnés dans forte sanctions au Penza Mibé Kambok. Voilà, et c'est là qu'il faut comprendre que le général Carl Lewis, il y a district, il y a Funa, et c'est qu'il va présenter qui va troubler Bissou. Alors, Torozon a lobby na détail très très bien. Il y a Mambo les Kanaki dans Banzelem, Bané, Natel Simon, Banakinse, avec le colonel Faustin. Alors, Papa Lokenem Batozong et Panayo. Mingi bozo beta c'était dans les camboteli et café la prison que batu mingi balobela raté mais boteli que bozo tel c'est que ba secret mingi ya mboka oyo bato ba bunda pona mboka oyo bazalaka bisika wana bosengi na batu que o bazo chatembe ba kende kuna. Alors merci au parleur pe kozala wana mais toye ba d'abord parce que bande kopé batuna ki mutuna yebisa biso parce que na décret na bino koloba ndenge bozo beta solo que qui manque pasaki koko na bino tout ça mais ba pouvoir o ki mbanga saler là ou bien ba pouvoir pe ba koko na ba saler là torolo banini bango nyoso bazaki ndenge moko to ezaki na moko o yazalaki un peu comme chef d'équipe aki na puissance makasi pour na kokumbela lisanga wana. Merci papa journaliste. Naza ko mona penza ba congolais bazana distraction makasi et puis ba africain bazana distraction makasi. Pouvoir oyo ezalaki na koko na biso simo kibango ezalaki ya yemo côté pouvoir ezalaki ya bato nyonso pour lite na bango ezalaki moko ndenge l'état belge ayaki na mission na catholique ndenge ba mesela be bazawana ba monseigneur banani bango nyonso basalelaka science moko bazaka teke oyo na science na oyo ezaka moko c'est lo kondima ya moto vous comprenez bazalaki na puissance moko bango nyonso mais tokolobela eloko oyo moto na mosala na ye na limite na ye nazalaka na fier tango bato bazolobela kombo ya koko na ngai Simoki bango nazalaka na fier na yebi mais limite na ye ya mosala omoni siko ba congolais pe ba africain batikali kaka na kombo ya koko Simoki bango mais bazoyeba teke bato bazalaki na ye
Pe bato basukisaki mosala bazali. Mais na ye kokomisa message ke bayeba papa journaliste nazoloba naza kozonga soki lelo bato oyo basilisaki mosala ya indépendance. Soki lelo gouvernement congolais atangi mikanda oyo Belge basinyaki na prison ya Ekafela te. Congo ekotikalaka kozwa solution ata moko te. Awa lelo balobeli pona kombo ya koko na biso Simon Kibangu ta molai. Koko Simon Kibangu akufaki na 51. Mais toye komona ke discours Emeli Patrice Lumumba kangi minde na 60. Est-ce que kombo wana beaucoup bolobi ke boza bato ya mayele beaucoup ki kotala na place wana te ke za flou donc flou ezate. Et puis Emeli Patrice ozomona histoire eza kobeba na kombo ya koko Simon Kibangu na place ya Emeli Patrice Lumumba babomai. Menga na leka na epa na yo na yebisa yo ke Emeli Patrice Lumumba oyo baye kokunda wana. Est-ce que ça yango? Donc lino oba memela biso. Lino oyo ba memela kibino eza yango. Mondela azali ko changer système. Ayebi ko éliminer histoire ya ba Congolais ya ba Africain. Lino wana eza yango. Lino wana eza ya Lumumba te. Pe ba bomba peye te. Yango naza ko répéter mbala na mbala. Malembe. Lumumba bazuye. Bache nde balakisaka image babeti masasi bache na kati ya tono batumbi. Papa journaliste. Mondele ayaki ko histoire. Ayaki kokunda histoire, ayaki kokunda. C'est la normale. Obi que préoccupation moko d'abord ezalaka awa na émission tout ça qui nous l'autre fois. Bande ko ndek balanda ki yo bien. Et puis même na ba chercheur moko policier moko etikala ba parmi ba garde ya Lumumba o atalisa que nyonso aloba que nyonso batumbaka yango lino na suka soit disant babora na mai. On a les chercheurs la vidéo on a pe ils allaient peut-être prochainement pour l'accent. Mais de l'autre côté to moni awa tan roi pa ya ki aya kuta pe na président Chilombo tout ça bataille si biso que non lino moko ezala ki bien que tant baye ba sengi pardon te bon on comprend tout ça mais peuple congolais toujours naïf ba kendaki na bango ebelé toujours comprendre il faut peuple balamuka mais lelo oyo yo kobimela biso ko biso que histoire wana neto mona ka bongo ba bomaye te Lumumba ba bomaye te lino wana ba memeli biso peza yango te fungola nono ba congolais ba naza ko fungola ba congolais pe ba africain eza yango te soki lelo gouvernement oyo asengaki ebembe ya Emeli Patrice Lumumba e ya akunda yango est-ce que gouvernement congolais bundaka na gouvernement belge? Gouvernement congolais bunda na gouvernement belge te eza na bato oyo babundaki na gouvernement belge eza na bato oyo bazwaki ba preuve ya gouvernement belge ya lokuta na bango ti lelo gouvernement congolais atanga mikanda au belge atikaki Congo te mais touti komona remise de prise awa tango Kabila a cédé pouvoir et pas président Chilombo siko remise ya roi na président Kasavubu esalemaki na date nini tomonika bozwe ebonga mais bato oyo bazwaki ebonga pona koyeba Lumumba akufa to akufa te il faut beaucoup gouvernement congolais kutana bato bazwaki indépendance na Ekafela il faut pas kutana ba paix spirituelle nde roi yaka na Ekafela roi akita na Ekafela roi asigna mokanda na Ekafela natiki Congo pe Africa noir mission na gouvernement na ngai ezongi mission na gouvernement na bino tant que la mission ba comprendre il faut le bien au clair tant que c'est-à-dire alo ba église na net nini que il faut kende bon to lo ba église loko l'église catholique protestant mosala na bango asignaka yango mikanda ezali il fait longwa na mboka oyo papa journaliste église catholique protestant il fait longwa na mboka oyo moto na moto azong tango bango bazwaki indépendance na bango bazaki coloniser siko tango bazwa indépendance na bango il faut ba nier loi oyo bango bazaki na colonisation siko tango biso tozwa indépendance il faut to saila ka mibeko ya colonisation bientôt nier yango il faut to nier mibeko ya colonisation nde mission loko l'église ndengo zoloba po boboy to loba église mission il faut pas comprendre te pona nini ba benga ka mission catholique non